Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipa inyoso bozwami bozwa gros bisous euti na cœur sensible na pesi lisusu mon boss Sibu Mutombo papa zwa mbote euti na cœur sensible na kati ya ville ya Arene na kikopesa mon vieux wadani mbamu kolo versase ba vie o ba mise respectaka na kati ya ville ya Arene azaka kaka moko wadani mbamu so na kena Autriche kopesa Sami Munda Mukulu mbote bele papa mitano euti na cœur sensible. Balandi ya Congo Check Check cœur sensible ya liboso na bino soki bomoni cœur sensible c'est que nyonso ezalaka ateke eyindi mususu pe ezalaka eyindi mususu ezalaka pitopale mususu ezalaka vraiment ndenge kaka bozomona réseaux sociaux bandeko kolala kolamuka makambo kirikiri mokili etondi na makambo bamboka etondi na makambo ya Yesu nde mokonzi ye nde mutu akosunga soki ya Yesu asungi te bandeko eza kaka passe na passe nini naloba bandeko na ngai tozalaki na bitumba na passe na mutema ya bana na biso oyo ya 12 ans jusqu'à 18 ans oyo bango moko soki banani soki miliu mabe soki ba demo bakamati kombo ya ujana bapesi bango po bakombo mususu elekanaka na mboka wana esekisanga makasi okomona eloko moko ya mabe erenye penza okomona ovandi kaka boye bandeko wana bazokweya boye mpona nini balangwe boye Amélie Zododo yoka bakombo epesa baka na Congo Zododo tola muki pu baujana eza bakombo moko eutaka na Lucifer ya bademo yango sikonde mute yaka kolamusa misala ya Satan na mboka nde yango wana poko mona kombo penze eza na nganda mituna kanabi bato baimba bazala ba imagination bazala mboka wane seri moko boye to bandai ko solola na ndeko moko boye toza kumituna nabi na babenga yo ndoki na babenga yo nchor na babenga yo sorodiongo na babenga yo nkadia mpemba na kati bakombo na bandeko ezaka keloko moko me yoka Congolais ndenge a multiplier bakombo wana na ebite ezaka n'esprit nini bakombo mususu oka bakupele mba quelle imagination bandeko tozala likambo ya bana na biso baujana oyo esalaki rage batata mikolo bazowuta mikili na mikili bamboka na bamboka nord sud est ouest eninganaka penza bazokita na babela bakoko mpona baujana bano baza na bazei bano bayebi nanu kosukula te bano baza baimpoli de naissance bano baza na baesprit mabe bano bazali na ntango akenda kutata classe te me yoka mbanga yoka maloba na munoko vraiment ezosala pasi nde bayaki kozwa mukanu papa na biso Kasongo akamatiki bana wana ake kobomba bango na ndako moko songolo puisque toyebi ete prison penza oya bana mike ezalaka te partout mais ezalaka nde punition bakopesa bana puisque ba oyo batikali bazwa leçon balanda lokolo wana te c'est sûr nazoloba libosa mikolo
nazoloba na bato baza mayele, nazoloba na bato baza na sagesse. Nazoloba te na ndeko yo bikoma koma. Ovandika bo craquage a poto malile betio na cerveau, obandiko koma bikoma koma, ozo yeba te nini oyo ozo koma, ozo yeba te mutu aza ko expliquer nini, ozo yeba te ebandeli soleil za wapi katikati suka, yo kaka place oyo yoki okomi bikoma koma. Craquage. Faut qu'on soit traitement, ba craquage elonga na mutu. Mingi balobaki ke bakangi bana pona nini? Selo yo tata oyo, selo yo mama oyo, selo yo muta craquage oyo. Donc olingaki batiki bango bandi ko multiplier nde posa na yo ezalaki. Esengo koloba likambo ya bana baninga. Mwana muninga na tango baby eza esengo na yo. Eza punition bapesa ki bana bomonte ke kimia ekotaki. Na ute koloba na lobi bana oya ba 12 ans. E bandaki mingi 14 ans ti 18 ans. Mais sko bande kona tangu vague wana bakanjango te ba blokango te. Bana na biso ya 8 ans, ya 10 ans, ya 12 ans bazo te ala bazo mona. Balobi ke yaya tangu akomaki na 14 ans asalaki boye, ba papa balobaki na yete, mboka pe balobaki na yete, ba konzi pe balobaki eloko te, ye akoti susu na makambo yango, tozo kende wapi. Bandeko bayaki kozwa mokano ya kopesa bana oyo punition, mais ngai cœur sensible na lobi eloko te, puisque mutu yo ya bikoma koma zo luka nini oya kokoma atia commentaire moko ezanga mutuna makolo kaka ki jalousie ofandi na iva na peut-être ezanga mpe ya kotoboka alobandi bikoma koma olali na mbetu peut-être tikalaka makolo misatu ozwi kaka temps okomela cœur sensible oyo aza koéduke masse oyo azolongolo craquage. Bandeko bolanda vidéo ya baujana. Bon, maintenant je suis avec ma belle Contessia, mon amie. To baby sanate mais to bongi sanaka. Elle c'est Contessia, moi c'est Ariana Lukando la Katangese, la fille en question. Mon akandika ba fille on kandi bazali. Bon, mingo lo bezate mingo bon mon akandi ba fille on kato sali. Ah ba ndeke ba ndoka ba ujana non? Bakanyi ba koza ba ujana ba tiki ba mote. Pour la soutien eza infraction te ata mukete. Kimbude mo lo bien. Bo tika ba fille bazala l'aise. Basa mama na mama l'aise. Donc bo expliquer mo tika biso. Nina ngala boyi nina nakandika na nkabo. La tala nkale son tina mo c'est empêchant ka yelanga tous les chances à vie nanga. Nina bo sérieux. Yango siko na mona pe soutien za distraction pour nanga. Bon. Et puis ces paroles, la Contessia ma béca, la perle blanche. Tu peux parler. Salut. Alina kaleso. Tena dinga muti puna uja. Moni est bébé. Kaleson, il est mis à maka. Vraiment. Mais vite na ko bambi, tena ngaba pina malaise. Papa bini. Ndima kaleson ta bébé. Tena longa kolimba. De la ma forme. Na te fontaine. Somba te bima na bébé. Olimba. Olimba sta. Non, c'est beau. On donne un exemplaire. Bébé, il a un caillou, mais là. Voilà, oui, au moment là, quand il se sent ma camuta, mais à la moelle, mais le corps répété, il sait qu'il nous remonte à Baouja, nos formats, il va commencer à m'abouzoba. Bon, elle va m'abouzoba, des accords, bon. C'est ma m'abouzoba, des accords, et puis ça met les missions Baouja, donc, je
bébé tosola ki toko soka ba téléphone et monani ba téléphone ezaka te bo sunga soka ba téléphone soka la pousa na biso bo za biso facilement musika te allo ka chombo moral tolongwe starka ba moko mbona biluka ne makambo situza na biso bandeko sesi moko na mususu auti kolanda video ya bana oyo baza na mabela bakoko oyo bango moko baza komipesa plaisir baza komibenga baujana nayebi te bandeko soki bango bato babanda mokili nayebi te peut-être biso tozali bato te ou bien tozali nayebi te soki tozali banani bango penza nde bato babandi mokili ebanda nango na bato te peut-être ndenge bazomona bomoni bana wana mibale bandeko kotala bango kaka bango boye bazali rempli na bademon bomona ngo black te baza penza rempli na bademon ozomona ta oya fani na ngambo wana kuna pesi mukongo wana pena donc azali vrai nkanya mpemba kokeba te kutabonga makamami wata oyo mususu oyo vraiment donc azang vrai sorodiongo bandeko black te po bana oya normal na mboka na bazali me eza bana oyo bazwi kindoki na kati ya libumu bamisusu babotama ye kozwa kindoki na libanda mususu abotama ye kozwa kindoki na balabala kotala bana na baza normal te ata muke bondima oyo ker sensible azoloba po mwana oyo normal oyo penza aza na éducation faut quand même azala na pudeur bozomona azoloba n'importe quoi azofungula libele alakisi alobi pe abengi soki sheri moko boye aya komela tala bana ya age wana epuis eloko nga nayebi ezala na kati ya ndaku ezala na quartier na ville na église na bassociation na balikelemba en tout cas mukonzi ya oya likolo azalaka oya landi me na ntangu soit na likelemba mama likelemba azali oya landaka soit na ville mukonzi azali oya landaka soki bazali liloba moko te likambu oyo bosali wana ezali dans le néant eza na ntina moko te nga nayebi te papa na biso azwaki motindo ya kokofre bana oyo quelque part bino moko botala mboka ezongali mpe na place toza na baportable toza na bandeko tosololaka ntongo midi pokwa mundele mpe asa ede na ye okosola na ndeko na mabela bakoko na whatsapp bokokolala mpe na telefone bandeko tobandaki koyoka susu makambo ya basalite boye te ya baujana me sikoyo bano mibale balobi ete bazongi na force balobi ke na mboka wana eza na loi moko te bakomi ke soutien eza interdit caleçon eza interdit balobi eza na loi te bango fu batikala ndenge wana eza mitindo euti na likolo bandeko naza kutu na besoin kotanga kombo oyo bango batangi te soki bana oyo bazobela liboma soki bana oyo baza komiyeba te balobi bilobaloba yo te ndeko tata oyo ozokamba kanga bana wana puisque batangi komona na ndenge mabe mukili mpe bakosepela na yo te puisque bango balobi ke biso tofandaki na prison biso yo tobimi bakanisaki tokobima te me songolo mpakala azwi audace ya koloba ke bokende na bino bana bazala tranquille botika bango tranquille
ndeko papa oyo batangi kombo zwaki responsabilité ya bana oyo nayebi te bobimisi bango na décembre po catastrophe ezala na comprendre manœuvre na bino te nayebi te bana oyo bazwa liberté ndenge bango moko babimisi wana cœur sensible azosala répétition nga naza interprète bana bango moko balobi batatoli balobi na biso tozala libanda balobi na biso soutien eza interdit te batika biso tranquille boyoki bana wana nga nazobakisa eloko te naza simple interprète siko nayebi te loi oyo eza na mboka ke partout dans le monde soki mukolo olali mwana mukie bakangi yo na mabela bakoko bolongoli to te puisque na ntango bana na baza na liberté bamikolo mpe bopesa bango liberté siko nayebi te lokwa toke na décembre baza na liberté batu bakangama ebele en tout cas je ne sais pas nayebi te yango yo ndeko oyo ozotala ngai papa mama oyo oza na bana na kati ya ndako oyo mpe nanu oboti te soit obota nanu te tala sikoyo susi ya bana wana tia bana lokola baleki na yo soki si obota mona bana lokola bana na yo soki nanu obota te mona bana lokola bana ya yaya no soit ya petite sœur na yo tala passe bana na baza rempli na ba démon surtout o mosusu wana oyo azosala mpenza boye yango na mokili bosala attention soki omoni eza na elenge mwasi elenge mobali azoloba tout le temps azobimisa miso sala attention azali ndoki solo diongo bato na soloka yango na mboka wana baoyo nyonso bozokende kosimba bakisi bisimbasimba bokokufa bino moko bokolekisaka mutu te makambo nyonso tu bokosalaka ntango yo oke kosimba kisi oke kotanga kombo ya entel okenda place okenda kosimbela kisi oke kosala likambo moko boye apati ya lelo nazobebisa misala nyonso oyo ya mbindo ya mabe ya salite ya bondoki bakisi nyonso bozokende kozwa parci par là makambo nyonso bozokende koloba kuna mpo epesemela bino à partir de ce qu'on a bloqué au nom de Jésus avec puissance. Nga muna lobiango puisque nzamba yo kela kangai. Pombo ke koko tambula boyete. Yanga nazoti na message oyo na ba ujana nyonso bana nyonso aya mike. Na ebi ete bozana ba portable. Bosi bokoli. Nani kuta koloba na bino susu likambo. Nazotinda pe message na ba parents ya ba ujana wana puisque bana wana babimi dans les vides te. Babimi quelque part. Bazana ba mama na bango na ba tata na bango. Baza pe na ba yaya ba mama leki. Bana wana pe mi baloko mona pe ba koko za na mama kulutu moko boy ana poto na noko. Me yoka yo mutuna mutuna ne baby te. Bote ya bana na bino bolo bana bango ke avenir esuki kaka wana te. Ya komona kake, ya kozala ojana, obimaka na batata mibimba, tata mususu zobima na ye, asa sala na ye kala akuba. Donc nzoto ne mobimbe se bebe koma na microbe. Maya tata wane se bebe koma ya mbindo. Ozo sangisa nzoto na batata mibimba. Boye bake bazo mema ba chance na bino. Vina bine zano mulai bana oyo nazotinda message oyo na bana biso ya mikie ya ba ojana en dessous 18 ans kino na 10 ans boyoka cœur sensible misala oyo ya ba ojana botika esengelite mama s'occuper na bana na yo mama kolinga to boti mwana na yo akomi na 12 ans 14 ans 16 ans yo mama olingi maboko mwana zo bima zo yela yo mbongo to
tosala ngele. Bandeko. Atako mokili ebebi nango bandeko. Atako mokili ekomi soki lolenge nini. Mais komona penza ba démon en personne neti bana oyo. Vraiment ça passe. Azupe audace. Afongoli sengre. Papa nanga ici momuto moko kata place wana te s'il vous plaît. Puisque balobaka ke ye muta longoli bilamba alakisi yo mutakala ayoki soni te yo muto kobwaka miso tala oyo ka soni. Place oya fongoli libele wana alakisi boye chango po mukile muna. Puisque za kitoko mingi. Bandeko. Eza makambu ya pasi ya mawa pe ya soni. Mukile komi na pasi. Bandeko bino moko bo juge bo pesa ba vina bino bo koma na se wana to sala nini. Poto koko tika kaka bana oyo boete. Faut quand même moko atelema alobi ndenge nga nazoka pasi. Po intérêt na ngana makambo na ezala ngo pete. Nazana intérêt moko te liko na bana wana po na famille na ngai. En tout cas, na yoki na nous rapport teke mwana ya yaya ya noko o ya tata mwasi nanga o ya grande sœur nanga na âge wana akomi ki bwangantu. En tout cas na yoki te. Mais nazo linga makambo wana te po nazo mona ke bazali bana ya mboka na ngai RD Congo tango génération wana ezo beba. Avenir ya mboka ezali bana. Nazana intérêt mon côté. Siko yonde kwa bikoma koma penza eloko malamu nini to sala to sangisa ba ide. Soki na lobi bande kwa bikoma ba oyo penza bazana mayele. Baza bien éduqué. Ba koma ka penza makamoko ya bien. Mais ba oyo bazaka na mitema mabe okomona a comprendre toute l'isolote, a comprendre toute makamuta lobite. Okomona na makambo akomi ezaku tata na harmonité. Na ebite bato ndengwana est-ce que oleka na bande de l'école? En tout cas na ebite. Yangwana penza na komi nanga ko chite na comprendre te bakambi oyo bazoka mamboka bazaka na liloba moko. Oyo kuna kotisi bana pesi punition liloba mususu ye ko remplacer bana babima. Bandeko bino moko bo juge video oyo bokoma na se wana. En tout cas cœur sensible asuki na ye penza awa na pesi mbote na mama Jeanne Bajoko na Angleterre. Mama Jeanne koma na kati na video oyo ozana mwana ya mukie ya 15 ans ozana ujana mama koma wana. Bande kumaka mususu ezangisa batna maloba. Bokoma na se wana. Papa Henri mutema ya mama na ngai mado. Na ebite soki bo voyageur. Bosala ka susu sinete na cœur sensible na Italie. Bokoma na se wana. Na pesi bino pe na gros bisous epai bozali. Bokoma puisque boza ba parents o boza bien éduqués. Mama Betine na Angleterre. Mama, koma wana pona bana oyo. Ide na yona ide ya mutu nyonso. Ekezala bien. Wana penda nga na suki danga awa. Vraiment na lingi bino mingi.